Denis Kamba il a une interview on a ça là qui n'a parce que j'ai les images. Alors que ndeko Eliezer to comme aéroport ba yibi coupe ba kiminango. Ça c'est propos. Je n'exagère pas. Ba yibi coupe. To moni quand même na zomi tu na soki ko politiser soki nini. Tangu kaka ba pesi ba joueur ango ba mituka. Yoka umela na bima ekomi nini yango ngana senga yukutu. Ibenge va présenter ce qu'ils n'appellent peuple congolais parce qu'on a bon. Arrivé à coupe, na ligno sala mon commentaire parce que c'est une question d'actualité. Tous les Congolais, même biso ba tutozaka ba fanatique ya bal penzate, biso tout devant écran. Jour ya match ya RDC na Rwanda wana tozaji kotala. Biso ba tuto sambela na église na ba religion moko ya compliqué, concentré pour que to gagner. Toye tozu coupe. Ba Congolais ba jour ya ko sepela, ba boyebo sepela te. Gaz lacrymogène betaki wana lokole loko mususu tolongwe kuna basengi ba congolais bakende kozela ba joueur mutu angwa senga kinani chef de l'état akende à travers directeur de cabinet na ye mutu akomaki tolandaki kulutu nanga oyo atanga ka ba ordonnance na ba nini akei na RTNC atangi chef de l'état sengi ba congolais bakende kozela ba joueur bakoma kuna mwana mboka Denis Kamba ministre transport omoni na wana mulai babosani soki babosana kata mutu nzoto mike lokola biso boyeke abungaki na foule tolinga to comprendre mais oyo tala minga mwa mobali na chapeau alataki boye azomonana mais babosani obemi na kunzala nzoko oyo akenda ko représenter chef de l'état président de l'Assemblée nationale babosani na foule ba autorité mibale wana nazoyebisa yo ke baya kozonga soki na bawewa moyens ate Denis Kamba il a une interview on a ça là qui n'a parce que j'ai les images alors que ndeko Eliezer to comme aéroport ba yibi coupe ba kiminango. Ça c'est propos, je n'exagère pas. Ba yibi coupe ba tiki ba sundoli ngai na obemi nako bon lobby ezalaki stade ba tourner na lingo pesa moi lecture na yo. Qu'est-ce qui fait que un base même coupe na vitesse wana de deux na stade ango dispositif policier na militaire na bapem ya kosakana te. Qu'est-ce qui se passe? Lecture nino kosala non ndeko soki mboka na biso tokomi na niveau wana oke ate lokwa mawa ate lokwa esengo mais régime ezali eza ko se sentir en sécurité te. Il faut se remettre en question. Il faut tuna mutuna nini eza ko tambola te. Et donc on découvre Adolphe Muzi totango aza ko senga dialogue citoyen. Eza pambate parce que il faut to luka tozala en phase avec la population. Population ngo ezande ya biso, population ngo bango nde bakolomboka. Ngai ndeko Eliezer ndenge na yebisaki yo nga na linganga masano ya bale mingi. Masano ndembo mingi même si équipe nga na banda ko linga mingi na bolenge ba décevanga moi moke même si ndeko nanga za mopanzi aza parmi batoyo bazala ka actif na club wana nga naza moto a DSMP depuis bo mwana mais na tango moko déceva biso to linga DSMP na tango ba beke typhoïde na batango ba joueur wana kala mais na tango moko DSMP ya emikitisa nango mais natikali moto a DSMP mais quand même ba club wa minene lelo oyo esali que to vivre sur le plan africain donc veut club na Mazembe et PCP ba joueur à Malamo même si DSMP pa pesaki et ça lie en sorte que équipe nationale na biso et PC biso coupe wapi na Rwanda to beti Rwanda pe to zu final na capitale ya Rwanda président rwandais a zu coupe à remettre na Kimoi azalaki na choité il fallait même à ça apesa pe moi sourire pas pesi moi sourire à ce qui moken ndenge ko Kofi Olomide Alubaka donc moi selfie pe ezalaki donc effectivement ezalaki eloko moko il fallait to sepela makasi nga mokolo wana na bimi na nzela naza kozela coupe mais na comprendre te na moni jeep moko eleki na lombango lokola ambulance bazo welisa mutu ya kata mutema nzoka nde coupe ezalaka nongo na vite coupe ezwaka tension te coupe eza na problème à santé te oh bakoki kokimisa ngo mbango donc ezalaki déception makasi
nga nakanisi ete makambo abongo fo esale makalisusu te tango esengo eza tango esengo barepetaka yango te yango monaki na stade bato bayaki moke parce que jamais okoki ko réanimer esengo omoni esengo akala pono réanimer yango ekomaka mwa matata donc makambo abongo fo ezonga lisusu te. Merci Maître Blanchard. Oui, c'est la coupe qui revient, c'est la coupe tango ezozonga ba Congolais bazo sepela ba mimengo lokola mtu alinya kata mutema na kati ambulance, mais dommage que ba bosani na ministre ya sport, président de l'Assemblée nationale bazo ngisoki na mtu wa moto pe carburant esili ba yoko matana ba vélo ti ba komi nazo comprendre te, mais quel que soit ça to moni quand même nazo mitu na soki ko politiser soki nini tangu kaka bapesi ba joueur yango ba mitu kayoka umela na bima ekomi nini yango ngana senga yokutu ibenge va présenter ce qu'ils n'appellent le Congolais parce qu'on n'a pas bon commentaire na yo non ndeko Eliezer biso tozali bato to landaka bale vraiment na ba détail nyonso to lingaka bale mingi ndeko Steve alobi ngai na supportaka équipe Imana wana eza secrétaire DSMP pe tozalaki na isengo mingi parmi bato babimaki na nzela po bayamba coupe biso tozalaki bato to bimaki po to yamba coupe. D'abord, il faut rappeler que tout le monde a Gabon. Président gabonais a quitté l'aéroport pour Nakoyamba, joueur Moko Messi. Parce que, à Monique, à joueur au salle honneur et le rôle à qui Messi a quitté na kilote, il y a un costume. Voilà. Et puis, à Sala Carnaval, na yeba tambola. Messi a tamboli d'abord na tapis rouge. Donc, ils ont football. Le président a quitté pour la Kisako. Ayena Kibo président na union soya qui pour la non to lingaka bale en tant que sportif na que yamba en tout cas mutu oyo na lingaka na domaine on a bale akeko yamba. To moni yango lisusu kaka na Chan oyo équipe ya Côte d'Ivoire babimi 3e ndeko Eliezer mais bazongi il faut mona ndenge nini bayamba ki bango na mboka na bango basali babimi 3e ouais. Batamboli mutu nyonso tu azalaki na facilité ya kosimba ata kupango oyo mutu to arevaka ameki ata kosimba oyo ya 3e place mais biso tobimi champion ndeko Steve alobi na mboka nini na kati ya Rwanda nani apesi biso kupango na maboko président ya Rwanda et même ba RFI ba chaîne ya minene nyonso tu bakitaki batala comment ba kinois ba congolais balingai ba yamba coupe wana mais na déception na grande déception mutu nyonso tu coupe ekomi na aéroport to moni ba kumba coupe lokola guerre bandi lokola problème mbangu na ba joueur bango ba comprendre te parce que ba joueur ba mobiliser ki batu na bango ba yebi ke batu ba ye et puis ndeko Eliezer fo yeba ke bandeko o babima ki ba yaki bandeko ba uta bangaliema a sacrifier mukolo na ye ya koteka a sacrifier mukolo na ye ya musala a sacrifier mo mbongo na ye ya ko somba lipa na ba condition to yebi to vivara na ona Kinshasa awa mais ndeko eti na aéroport et ndeko abongo façon à remercier bango ezalaki ya kokima na coupe wana mbangu kokima na ba joueur mbangu pe bandeko bien que bon ba sali effort ba longo aéroport makolo ba yati place ba yaki ko bomba ba joueur ba permettre te bandeko wana ba mona ba joueur wana na Sony ba lobi faut ba se racheter pona ba mema le jour où elandaki coupe na kati ya stade des martyrs conséquence nango to yebi to moni ndenge nini lekaki na mukuse na lingi koloba nini makambu ya bale photo tikaka ko politiser ba blo mususu o to ki ko politiser te c'est tout le monde mututunde azo politiser hein maître Blanchard parce que même ba joueur tangu ba kominga na zo mituna boy ba pesi yo mutuka ozwi ki pelekese na mwambongo et comme umela c'est politique ou c'est sportif parce que tozana Kinshasa mutu akosa moninga te bon umela c'est sportif ou c'est politique. Si c'est politique, les 11 ont trahi. Ils ont intérêt à Kosenga Bolimbi, c'est Bangona Ibenge, na peuple congolais avant qu'il va continuer à tourner. Donc il faut totika, ezalaba joueur, ezalaba acteur politique, ezalaba bisoba supporter, faut totika ko politiser sport. Kaka football mais sport en général. Po tango équipe wana ezaki ko beta, ngana mona ki ba joueur a Mazembe ba Chebi, na mona ki ba joueur a Dering ba Chebi, na moni ba joueur a Vita ba Chebi. Donc ezalaki équipe nationale bandeko ngana zalaki na mbandaka na moni boni bandeko ba joueur à renaissance bazalaki na kati ba beti komi ko sauter ba équipe mususu non wana natangi ba joueur ba chaki but
oui, mais dans la moni na mbandaka bandeko ya molunge bazo supporter équipe nationale bazo sepela donc eza pona la kisake ezaki unité nationale pe to moni ba acteur na Rwanda kuna bien que baboya ki ko kutana meto mona ki na bandeko ya opposition na ya majorité ba yambani ba kutani esika mon pona la kisake ezali football ezali ambiance fête ezo sangisa batutu mais tango ezo komaka lokola moi politisation kotaka na kati place ndeza ko bebisa yango wana prochainement tokosenga na bakambi na ya la police na ya politique baye ba que peuple azana droit ya ko sepela na coupe na ye puisque peuple wana se sacrifiaka pona okende kotala ba entraînement ya équipe wana ba autorité wana ba yakate tango ba équipe s'entraînera na ba terrain à zéro na ba 20 mains na ba terrain ni ba autorité ba mona kaka tango coupe bimaka alors très prochainement faut ba respecter peuple au peuple wana ndia souffraka na ba joueur wana tango ba bandaka na pasi et tango ba joueur wana ba komi na suka na ba zui coupe il faut ba autorité ba ko respecter bango na ba déplacement na ba kendeki ko sala pona ko yamba équipe nationale. Merci maître Blanchard. Merci aussi bandeko balandina bandi to sukisi wana pona mokolo mwa lelo ezakaka masolo to betaka po biso soki to memeli yango te nani akomemela bino yango makambu ya calendrier oyo babimisi makambo ko voter ba gouverneur bolandi lecture il y a deux transitions oyo mwana mboka Adolphe Muzito azali ko bimisa na kati ya makanisi na ye même dialogue alobi azo souhaiter dialogue citoyen ezaka ya ba politicien te ba vandi alors que babenga naka ba créer crise na bango to kende ko solola ba sololi ba kaboli mais il faut dialogue citoyen peuple azala associé na makambu wana pambate ye peuple nde mokolo makambu azala alpha et omega na makambu nyonso tu ezaba masolo biso tobeti ba masolo bandeko na ngai makambo mbandaka mais toye koloba boyi bandeko il faut boye ba peuple congolais na ba kinois umela na yebela il n'y a aucun acteur politique muto abimisa ngo c'est le peuple muto abimisa ka ba terme na ye et puis abimisa kango na ba circonstances moko boyi siko bino ba joueur ba beteli bino maboko bozonyawa nazo tuna bino boyi ibenge coaché ngana benga ko ibenge voter bon ibenge coaché umela wana za sportif to eza politique kaponaka ndenge tomesana kokuta na biso na bino po likambo eza ya contrat ndenge na lobaka comme toujours tala kaka système eza ya retour ya coupe oh ba kortaki lokola mutu akwei maladi batie na kati ambulance certainement que yaki pe kozonga basali tour ya 11 communes sur 24 stade des martyrs ezaba masolo o ezali kobeta majame tokozanga kobeta masolo nango po eza musala bino bopesa biso tokobeta pe masolo bandeko na ngai ya 9e tribune o etali makambo ya dialogue parce que nazomona ke bato bazobosa na makambo ya dialogue depuis que makambo bali makambo ya victoire na biso sur le Rwanda où Paul Kagame a s'incliné devant les drapeaux congolais azui pe coupe a pesi alobi ke tonyokoli bino mingi mais nde nasenga ki bandeko basala quand même contrôle basala bango examen pona batala nzoto soki bazongi mibimba po bokomona ke bozongi mibimba nzoka nde problème tokobeta masolo ya dialogue makambo ya transition ngo oyo mwana mboka Adolphe Muzito alobela na ba tribune na 9e tribune na ye tokobeta masolo ya université populaire oyo to annonça kibino ke maître Blanchard azalaki kuna na mbandaka omoni soki ozosala voyage il faut zongaka na image toyebaka ke okendaki tokomaki epesaka mwa bien elekaki ndenge nini eza kaka lisolo tokobeta masolo bandeko na ngai ya calendrier oyo ya Corneille Nangaa président ya CENI alobi d'ici le 26 mars tokozala na ba gouverneur élu par qui oyo azana l'égalité nini maître Blanchard Mbote ndeko Eliezer. Bon retour na Kinshasa. Merci mingi na sepeli komona lisusu monkaki biso mwa ngala monkaki bino mais tosikutani lisusu esengo makasi. Merci boni Mbandaka. En tout cas Mbandaka eza malamu mingi pe to sepeli to kamwaki ya kokamwa pamba te to salai kaka une semaine ya pamba to komi men niveau bandeko ya Mbandaka bayambi université populaire na meki kotuna bandeko ya RTVS 1 na basoki RTVS 1 et metarapeti na Mbandaka
il faut aux décodeurs, tout ça, mais population en Bandaka déjà situation est moins bien mingi penzate, mais niveau ya engouement na kutikuna ndenge bayebisinga que bazalaki kozela université populaire ngamo ekamuisinga bayambi biso ba étudiants parce que séance à liboso tozalaki na ba étudiants na amphithéâtre ya Unimba tozalaki devant en tout cas 200 et quelques étudiants environ. Tout ça, Université populaire séance où on a bango recteur, il y a Inimba Zalaki, on a le professeur Mbambi, secrétaire général académique, donc autorité académique tout Bazalaki, on a c'est Pelina initiative, to meki ko kabola makani sina bango, en tout cas il est kaki très bien. Deuxième séance c'est Zalaki na salle moko ya ba jeune na commune ya Wangata kuna na Mbandaka. Et ça qui devant la société civile, tout solo lina bango, tout échanger en tout cas Mbandaka et l'équipe malade. On a battu Bazalaki à peu près combien na rencontre? Non, en tout cas na devant la société civile, peut Bazalaki na ba 200, en tout cas ba 200, environ 200 personnes au répondaki. Et puis il faut préciser que tout ça là qui dit commis samedi. Jeudi, nous sommes na Inimba, vendredi, nous sommes na et pas bande de la société civile. Donc, moi, espace il y a 2-3 jours, on a kaka moi collègue na ba siège bande de la société civile, na moi ba université, li solo ko informer ba que université populaire Oizali, fondation initiée par ndeko Adolphe Muzitu et pour na kosola na bino na Mbandaka pe ceux qui moyens ali to installer en awa. Déjà bandeko na moi échange à temps muke wana ba sepela ki na yango pe balingaki ba ya ba découvrir ce que ezalaki ni pe tant ba ye to sololi ba comprendre que non eza masolo ya kitoko ba sengi biso ku to umela tenenge to Kinshasa to ebisa bino que bazozela biso les sous donde eza boy il faut tozonga les sous pour na ko installer vraiment antenne moko ya Mbandaka kuna point focal ya Mbandaka où ko représenter université populaire kuna. Et quand même va comprendre des marches à Mwanamboka Adolphe Muzito ceux qui ont parce que il y a des gens qui ne veulent pas les débats. Quand même va comprendre ceux qui démarchent na iso viser le konini. Oui, bandeko Mbandaka finalement va comprendre parce que il faut to le babo sembo na débutant otokoma qui ezalaki facilité pourtant otokoma qui samedi lundi ba yambaki biso na télévision moko ezali kuna radio télé Sarah. Tomekai ko solo la pour expliquer bandeko nini nde fondation université populaire. To ebisi bango il faut bayeba ko différencier université populaire Oizali initiative ya ndeko Adolphe Muzitu na ndeko Adolphe Muzitu en tant que politique. Pour ndeko Adolphe Muzitu azali député à Palou, azana parti politique nae, mais université populaire ezali fondation oyo a créé pour pesa biso cadre bandeko nyon surtout ba congolais il y a opposition majorité tout comme bandeko la société civile to ba ko réfléchir ko kanisa ndenge nini tokoki ko tombola mboka na biso to pesi bango exemple pendant le bac que il faut baso université populaire un peu le rôle à toujours ba centre Carter ezali initiative il y a ancien président des États-Unis Jimmy Carter mais Fondation Carter, ata mukolo monte to mona ba américain ba loba que Fondation Carter et kota na kati ya parti o ya ndeko ya Jimmy Carter. Les années européennes en France, to mona ba François Mitterrand a créé ba fondation o eza ko soutenir culture, ba créé même ba bibliothèque nationale, ba bibliothèque aminene o eza na mboka France ko pe sa valeur. Les années moko biso a na Congo, ndeko Adolphe Muzitu azali politique ya solo, mais a joué initiative il y a créé une fondation université populaire pour permettre au naba na yamboka to réfléchir saka total ndenge to ki ko tombola mboka na biso na makanisi tina misala pour permettre développement avancement na mboka tant to mekai ko pesa moi ba détail wana nyo surtout finalement bande ko ba comprendre ki pe ba ye ko linga yango ko leka lisusu parce que tant on a vu que non na Kinshasa tozo qui est déjà na 11e séance ba non en tout cas biso il faut enchaîner deux. Pour que qui na idée au sala kaka moko et pas ba étudiant mais bande ko société civile non il faut biso peto sala oyo ya biso de to kende to sala ki na bande ko société civile parce que particularité à université populaire za na no échange na lingala mais le rôle ya ba étudier les gars na français ba non le rôle ya ça que particularité za na lingala il faut to kitana na salle de jeunes to réunir ba jeunes na biso moko société civile to solo na lingala pour na makambo o etali ko tombola kita ko matisa mboka na biso c'est comme ça que tout ça là qui en tout cas les ala qui bien makasi et puis to yebi que bala estimatan to zonga et kozala lisusu malamu mingi koleka.
Voilà, université populaire, un cadre d'échange, pas seulement de connaissance, mais aussi d'expérience. Parce que bateau va gérer, baby kokoso ya ko gérer, na makambu bakutana kutana nango, nde balobi bande ko boya. Na bino bozana connaissance théorique, na biso tozana connaissance théorique associée à la pratique. Tout échanger, je crois, mon ambuka. Steve, je crois c'est le pourquoi il y a l'université populaire, la tribune. Oui, oui. Donc, ils ont un échange entre bateaux et la connaissance théorique et pratique. Dans le peuple, où ils ont une connaissance, il y a ma propre réalité. Au moni, parfois, il faut que bateau mususu tango to mataka toza ko koma na ba université to bossa na que makanisio yo ba théorie to apprenaka. Il faut aimer ma biso, il y a quoi améliorer vécu quotidien à la population. Très souvent, bateau batanga kamini na ba université, ba komaka plus accès na ba intérêt individuel. Tandis que population au un niveau assez moins quand il a intérêt individuel nezate. Parce que dans la situation sociale, il faut que mobimbo bonga pour se retrouver. Donc il y a une université populaire et lingi siko est en contact bayo amayele wana ba komati na ba université bato bakamba bacha bango en contact na bato batanga te topé batanga mais bazana situation sociale ya se pour na bango ba beteli bango réalité na bango et que bato batanga ba beteli bango pe connaissance na bango ezali topé ça exemple moke ezana bato mosusu lelo akoma ministre premier ministre mayebite que congolais quinois on a alia chaque jour il faut abeta libanga donc quinois bitumba à chaque jour d'abord ezali kolukande ni gozwa moi loko ya golia donc parfois ce que tanga comme ministre comme premier ministre okoki ko bossa na réalité wana yoko ya ko yembela biso banzembo mosusu ya économie eza malamo tous les indicateurs sont au vert pendant que congolais na situation na makambo nyonso za kolobana aza komona ngolo kwa kindoki. Donc, tant que tous les indicateurs sont ouverts pendant qu'il y a attaque au lien à Pambaza Nangote. Donc, on a que liaison exacte. Il y a un politicien qui s'écarte de la population. Ndengen de Kouadol, Fomozito, Alaksara, la 8e tribune. Donc, les politiciens, Bima, Neti Bandoki à peuple. Parce que ça, le discours, Mosusu, peuple à vivre en réalité. Donc, l'université populaire est pour que chacune de parties aye ba réalité à moninga peuple aye ba géopolitique ezaka ndenge nini pe ba politicien ba peuple réalité nini azako vivre. Voilà, avant que tozonga et pas maître Blanchard nazana n'est pas nayo cadre d'échange il y a connaissance il y a expérience et puis il y a passe il y a ba réalité au batu ba ko vivre na lingi place wana batu ba kangango bien. Université populaire et salemi comme cadre, il y a échange, il y a boyebi, il y a kokoso to bakuta na kanango na gestion, attention que vous avez la volonté ya kosala lelo kwa malamu, ermoko ki kozala na mwa kokoso et puis koyeba nini peuple azana ngo posa. Donc na kacha échange pas que yozo loba lokola yoza mokonzi kaka yo lobaka. Yo koloba, peuple pas koloba. Je crois, 9e tribune, les dialogues, na lingi to zoyango, parce que makamwango dialogue, oyo ezali, ko poser problème, dialogue. Même ba brasserie, et comme yo ane à masolo, mais papa, yo solo, yo musala na yo koteka masanga. Ana masolo, yo solo la nana, ce qui pose un problème entre ba brasserie, moke solo, et talibiso na nini. Makambu ya dialogue. Adolphe Muzito, la 9e tribune, a proposé transition. Certainement, qu'à la Kissi, le dialogue d'abord, sorte d'ango, mais l'ilo na lingi, tolo belana no transition, oyo, tantôt glissement, ce qui n'est pas. Na lingi, au pesana no makanisi. Il y a Adolphe Muzito à ce sujet. Non, makabwa transition, ndeko. Osali bien ndenge obeti lisungu ngana yango parce que bato ebele baza ko kanisa kende ko Adolphe Muzito alingi transition. Non, alingi transition te. Mais ndeko Adolphe Muzito aboyi politique o ya kobuka lokuta. Omoni le loger à dialogue ekomi oui ou non na dialogue. Or masolo baboya ka yango te. Mais il faut ndebolo ba que masolo yo baza komema bota la risque na yango eza boye boye. Parce que à la limite biso toza koloba
tant que biso toza ko considérer que dialogue est important, toza ko rejeter responsabilité parce que responsabilité à gouvernement isali pour na retard au tozu pour na ba élection, mais toza ko loba na situation to komi dialogue est komi important parce que ce qui toke même na kaoyo que pouvoir opposition a zui makoki ya ko mobiliser peuple pour na que président Kabila toche mupandi, mais tant que président Kabila koza mupandi et ko senga que bayi politique bavanda pour na koloba nani ya kokamba mboka parce que élection et que ça les maté tant que tozu président Kabila toche mupandi. Donc que tolinga te ce qui est ça mis siko te to après 2016 et que senga to vanda ko vanda o wana pour na kosola makambo mboka yango ba bengi dialogue. C'est vrai, na sima dialogue bato bakoki ko sala calcul ndenge ni ko zo troisième mandat, mais dialogue yango moko na kati tokoki ko déjouer pour que moto yo bato balingi bazwa ba mandat ya libela bazwa yango te. Mais makambo ya transition d'Equador Fomozito alobi soki ekomeli biso que to opter pour la transition. Parce que dans le troisième scénario, to beta qui maso nango na émission outi ko lekapé na quatrième scénario, to la kisi ke koki kokoma ke to kota na transition. Yango ndekwadov muzito biso ki e kokome la biso que transition ya tokeba to sala beba o to salaka na 2003 te. Et puis na 2003 zalaka bato bazo mandoki na bato bazala na Kinshasa peuple la ponaka bangote mais bavandaka bayeba bino to sali bino constitution boya boloba oui ou non. Au moni que constitution les aka bitumba. Nga naza ko se rappeler même parti Palou le patriarche Antoine Gizenga tango sengi na ba militant baloba oui alobi te que constitution eza malamu mais alobi lokola il faut to kende ba élection et bien boloba oui. Donc alobi te que conscience a malamu mais alobi obepo na to kende na ba élection parce que bon dimi oui te to ko risquer tozonga lisu na transition. Donc constitution wana ezalaka ekeda to ko iko lobezalaka adopter na ndenga tricherie. Or ce que taliban de Kwango patriarche Antoine Gizenga na ba Lumumba bango tango bakendaka na ba Belge en 1959 na table ronde ba Belge ba proposaka bango remise et reprise. Bango na ba Bolikango na ba président Joseph Kasavubu ba boela ba Belge. Ba le bino comment est-ce que to ça remise et reprise na bino biso peuple a voté bisoté. Et comment est-ce que to ça constitution pendant que peuple pas voté bisoté. Yango ba yisa ba Belge bombo bino bossa la biso loi fondamentale constitution pe bossa la biso ba élection eza bato nde peuple a kopona bango nde moto fo ba kamba mboka bango nde ba kosa la remise et reprise na bino bango nde moto ba kosa pe constitution a libela yango mona constitution ya biso ya yambo mobeko likonzi ezalaka loi oyo ebima pa ya parlement belge pe ba belge ba salisi ba élection ndo monaka ndeko Lumumba aya gagné majorité dans le parlement président Kasavubu aya kozala élu président mais malheureusement président Kabila et président Kasavubu plutôt otoboyi bitumba na été pour l'indépendance. Oui bi que bande qu'on a vu sur ba Congo ba bunda makasi pour l'indépendance mais malheureusement ayaka ko commettre péché originel tango azui parlement a tindi yango na chômage. Et ça l'a mis que constitution article 4 le baki chef de l'état na parlement élu bangonde motobako ko sa constitution. Donc tant que chef de l'état a commission constitutionnelle na place et ka bobi parlement et lingi ko lo baka constituante ezala ki sou ko existait. Place oyo Palou nd'Equador Fomozito ba nationaliste ba lumbiste ba lobaka que péché originel ezala ki komi yango wana. Oyo mbeba ya mbo isalemaki mbeba oyo elanda biso tino lelo oyo constitution ekoma que moto azui ata pouvoir na mandoki asaleli biso constitution apesi biso pendant que peuple a pona été yango ndeko Adolphe Muzito alobi lelo soki transition esalamiki kota il faut tozala na deux transitions pona ko résoudre mbeba wana ya mbo lisumu to sala wana na ebandeli lisumu wana to résoudre on a deux transitions. Deux transitions ezali transition à Yambo, ezali pona ko salisa ba élection, bayi politiko bako yokana, bako sala liboke, ba sali gouvernement na bango a transition. Na première transition,
mosala na bango eza obeko ça ça biso ba élection et bato bakozala élu baye bakoti na deuxième transition on est koki kozala mandat penda ya solo et koki kozala mandat à 4 ans et bato wana mosala na bango ezali et kozala kokamba mboka pe kosalela biso constitution o ya libela na libela constitution définitive pe na kati ya constitution wana il faut tocha disposition moko yo ezala kaka article 220 verrouillé te il faut tocha verrou ya solo eza peuple lokwa mboka eza ya peuple lokwa to ana démocratie ndeko Adolphe Muzito alingi peuple azala alpha pe omega donc soki ndeko Eliezer moko mususu amoni kete mboko pe tolemi ngape nazo mandoki na ko isa régime soki okwisi régime ndeko Eliezer yeba que eza yote moto kosa constitution il faut salisa ba élection ezande bato yo peuple akopona ba voter nde mutu bakosala mais place wana nazo comprendre te mona mboka Adolphe Muzito alingi une constitution qui ne sera pas révisée, c'est ça? Alingi constitution oyo ekoki kozala révisée mais na procédure moko oyo la procédure à matata oyo la procédure moko au moins de l'article 195 qui a constitution à Belgique et l'obinini soki parlement oyo a sengi révision constitutionnelle. Tant que sengi révision constitutionnelle, il faut parlement on les à la dissous, ba bomi yango, ba député ba zongi pa ya peuple, ba beti li solo la révision constitutionnelle yango, ce qui peuple a zongi sibino na mandat, ndetango bozongi avec une nouvelle légitimité, nde bokoki oko. Donc na campagne na bino bozo expliquer que a bozo voter biso et ça pour na to réviser constitution. Voilà, naza pas na yo maître cher. Adolphe Muzito propose deux transitions. Il y a Liboso. À lobby, il faut organiser ma ponomie. Ce n'est pas que tu lignes tout ça la transition, mon palou, pesa biso batu 3, PPRD, pesa biso batu 5. Parce que batu pe balobaka ki ngane na zana partir munene bon, munene ngo, ce qui en fonction ya nini to yeba ka pété. Nana mona preso mon kota alobaki nani nga parti na nga zana batu te. C'est comme bakolo ba chaîne. Nana yoka moko ta lobi que chaîne na nga balanda kangote. Kake bazolanda makasi. Je ne comprends rien, ce n'est qu'une parenthèse. Bon, pas makambu yake palou pesa biso boye, ide pesa boye, peperda pesa boye, il n'a fait qu'à pesa boye, sert bien que ba double wana ba double ba parti wana ba double. Bon, ezao wana te, il faut une transition ce qui est ligne salima. Il y a liboso, il faut qu'organiser ma ponomie. Ma ponomie wana ba o ba kopona musala na bango sko bakozala na 4 ans. Musala na bango sko ya kosala constitution oyo ya que l'article nango ezala pona ko ya ko révisango lisusu, il faut une procédure au moins ya makasi. Et non ya ke muto abomaki bato bayeba sangani bato makasi. Donc neti constitution ya bato makasi. Oya kanga ko na ye, oya kanga ko na ya to ke négocier. Ngana oya na kinte Afrique du Sud ya terrain net. Donc bakolo minduki bakaboli bazongi biso na ba 1+4. Donc des propositions. Mais ce qui est salemi modèle one. D'abord nazotuna. Est-il possible ya que bactère politique va comprendre le langage wana? Ya ko sala ba transition selon proposition ya mwana mboka Adolphe Muzito ou bien ce qui est salemité na cadre one. Qu'est-ce qui peut arriver na ngonga o na Congo? Ndeko Eliezer na lingina pesa moi précision muke pour na moni zonga mingi na proposition non. Ndeko Adolphe Muzito premier ministre azo proposer te. Ndeko Adolphe Muzito azako réfléchir. Ndeko Eliezer yo zawana ozaka mingi na population yebi ke situation o tozo kende nango lelo oyo peuple nyon surtout et pas ya fandi na makala na ngaba na changu na kalamu partout biso tout ozo réfléchir que awa makambongo ezokende boye tokosuka wapi. Basusu balobi que non 2016 il faut koka batu président république akende. Basusu balobi non et kokokate parce que ba préalable ezana nous videte tout ça c'est ni makamuna ici là nous il faut kaka tokende na glissement. Et puis surtout ozo réfléchir et kosuka wapi et kosuka boni. Yango yé lokola moko ya batu oyo bazan expérience pe batu oyo ba scientifique mutomayele na mboka à réfléchir à sali ba proposition nae parmi ba proposition nae aspect ba scénario nae et na bakati ya ba scénario wana na troisième scénario nde à réfléchir lisusu na ba hypothèse wana
Dans l'hypothèse, on a précisé place que les proposition mais ça réflexion. Donc il y a à réfléchir. C'est une réflexion qui aboutit à deux propositions. Donc, et comme ma proposition, on a battu Oyo, Bazak côté la biso. Alors, non, mais na ba réflexion, on a moni Oyo koki ko zala malamu. Donc, mutu Oyo ko zoyango, ne comme ma proposition pour na. Oui, yango au pesiango, au benyango bien, ba hypothèse. Voilà. Donc, oui, aussi na questionnaire, questionnement moko problématique moko boye. Nde ba pesi nda pesi ba hypothèse. Ya que koki soit to sali boye, soit to nde yango to benyi ba. Oui, koki ko évoluer moi. Voilà. Donc ba proposer na ba hypothèse wana nde akoma ki na koloba que ce qui te commis na troisième hypothèse na troisième scénario wana nde troisième scénario yango e oki ko sala que to réparer ndenge ndeko Steve auti ko expliquer yango malamu awa que to réparer péché originel wana o ezaki en 1960. Alors na deuxième et puis place il y a transition photo le ba bien bandeko bazwa transition te na esprit ya kozala na acte moko constitutionnel il y a transition o ekokamba ba transition wana mi balé non ye alingi kaka a expliquer que nini soki to komi na hypothèse wana oyoke constitution actuelle et quoi tozui acte il y a constitution il y a transition o ekokamba période wana ya transition il faut to banda par organiser d'abord ba élection. To banda ko rédiger constitution te mais to banda par organiser ba élection. Ba ko ya ko voter mibeko oyo kozala na constitution bazala na qualité na légitimité ya malonga oyo peuple apesi bango. Bamba te soki to sali yango te hypothèse à liboso e ozala lokola ka tozalaki na 2003 na San City eza batu oyo nengo utaki koloba ba ponami par rapport ya ba muscle na bango par rapport ya manduki oyo bazalaki na bango ba ponama kite eza batu bamitiaki bango moko na makasi na bango bamitie par rapport ya manduki par rapport à ba muscle par rapport ya ba position na bango bazalaki na yango nde salaki ki bakei pe baye ko proposer biso constitution oyo tozana ngo lelo to boite to ndimi yango eza constitution oyo eza na ba côté ya malamu na yango na ba côté ya mabe na ngo lokola texte nyonso tout mais na kati ya ba réflexion nde akomi na hypothèse que soki tokei na transition et ko senga na biso to banda par ko réparer péché wana d'abord par faire élire batu oyo ba na légitimité à peuple. Ceux qui batu na baza élu étape wana nda bengi azo considérer comme transition à liboso donc oyo ko senga que tous wana nous ba élu o ba na légitimité à peuple et deuxième étape oyo azo benga la deuxième transition eza étape oyo ba élu ba ko ya ko rédiger sikoyo constitution oyo ko la définitive pe na kati ya constitution oyo ko la définitive ndenge de Steve va expliquer ki yango déjà bacha ba mécanisme to pe disposition oyo eko verrouiller modèle ya ko tripatouiller na kati ya constitution ndenge to mesana ko mona yango donc soki mutu alingi azwa bokonzi na ndenge ya makasi na ndenge ya manduki aya kozwa prétexte que non yé lokola koti il faut changer régime il faut changer constitution non avant changer constitution avant modifier constitution il faut au banana par organiser ba élection peuple a payé pouvoir, peuple a payé autorisation, il y a que bouger constitution. Ce qui organiser il faut organiser élection pour que na katia élection wana peuple yemoko amitinde la batuna ye bakoti ko la constitution pour réviser. Voilà. Voilà nazo zongi pana yo. Moi Mboka Steve je crois que ndé sens il y a démarche, il y a réflexion. To likanisi ya mwana Mboka Adolphe Muzito. Izaya que ceux qui tolingi makambo ya ko réviser constitution, ceux qui tolingi transition. Réviser et changer. Oui, ko réviser to ko changer. Hein, ko réviser to ko changer constitution et sengeli d'abord peuple amitin de la batune ya sika kolobate ke ngai basi ba votangai na masimanimba alors que kaka yo wana obimike masimanimba basi bazo bota na se. Bon, nazo comprendre te makambo ngo ya bato. Bon, depuis kaka o ba votanga na masimanimba. Ti lelo mais moko ekoti kozala ke circonstance okutani nango échanger yo ozo salela li sous peuple wana te nda Adolphe Muzito na réflexion na ye alobi il faut qu'organiser ma ponomi peuple atinda ye moko bato bakoti kozala c'est ça la réflexion ni quoi. Oui. Réflexion eza bongo ndeko parce que il faut que ce soit peuple ye moko ye bakaka constitution eza nde eloko na ye. Vous comprenez? Yango yokaka na bamboka mususu soki oki mouvement citoyen. Mouvement citoyen o lelo qui peut pouvoir et comme front citoyen na bamboka mususu ezalaka
combattre la constitution et la kabitumba bayi politique te et la kabitumba ya peuple tant que vous avez comme ndeko Adolphe Muzito yé malgré qu'asenga ka respect à la constitution mais bitumba na eza wana te eza parce que en réalité y a za komi lobela que bitumba ya combattre la constitution eza bitumba ya peuple mais politiciens bayi politique bango ba bundela kande bitumba ya ko bongo la gestion en mboka ya ko sala que peuple a mona que gestion en mboka ezo bénéficier na ye yango fo politique aya amaniolaka alobaka voilà makanisi na ngai pe yango mona ka bandeko ya jeu 7 tango balobaka argument na bango fondamental ezaka bitumba pour un respect à la constitution il faut pas bakisa moi moke il faut pas mema moi vision parce que ce qui est l'autre le quoi balongwa pa ndeko Kabila donc ce qui est kaka pona makambo ya constitution ce qui est l'autre ndeko Kabila lobi que a respecter constitution est-ce que bakozonga na yetote parce que bitumba ya politique eza bitumba mosusu bitumba ya respect à constitution eza peuple parce que c'est loko peuple donc tango ndeko Adolphe Muzito aza ko senga que peuple azala alpha p oméga eza pour que lelo tolobi parce que constitution ezaka a violé dans makambo ya mandat ya chef de l'état lelo makambo ezo le kanaba province makambo ya ba rétrocession tango ezala ka respecter te il faut moko mususu to mona peuple a telemi azo ça la marche parce que rétrocession et ça les makate parce que tango rétrocession ezako ça emate crédit d'investissement ezako pesa na ba province te moyen ba enseignant o bazana ba mboka ba mona ba ibité lo asika ezate moyen ba enseignant ba enseigner dans de bonnes conditions ezate donc violation à la constitution ezalaka na bandenge ebele donc tango peuple a kokoma alpha p oméga il y a système politique na biso pe ba constitution na biso okomona que conscience politique et qu'on m'attaque pas un peuple donc et lokoyo Adolphe Muzito aza ko loko yango. Merci beaucoup Naza et pas Naomi cher parce que tolobeli il faut pas voter tout pour que les peuples se sentent représentés réellement dans la démarche wana mais la CENI a publié un calendrier là le lobby a fait calendrier il y a élection à ba gouverneur après ba commissaires spéciaux à lobby d'ici le 26 mars tous en ba gouverneur ya sika lecture ni nous allons. Oui, merci Mingi Ndeko Eliezer. D'abord, Mutuna wana biso to uti Équateur, tozaki na mbandaka tozwaki Mutuna wana. Ndeko moko atelemi atuni est-ce que université populaire boki koyebisa biso eloko nini ekoki kosala eke na ba province mususu tozomona bazana ba gouverneur mais ba province mususu lokola ya biso na Équateur tozana ba commissaires spéciaux. Nini ezosala ke awa commissaire spécial azala na Kinshasa bozala na gouverneur. Et tu es bon non, wana to meka ko expliquer nini et ça là qui que toko na situation là. Mais les loso qui CENI a publié calendrier na yo lobi d'ici le 26 mars to va gouverneur et ça et c'est un makasi. Mais avant to après ko sepela na biso to mituni les sous mutuna. Kaka CENI wana ya kalamingité ya bisaki biso pour Cour suprême a comme un niveau à couper sa arène et où il s'allie qui tous les commissaires spéciaux en province et ali c'est ni mutolba qui est que azana mako quitté mais lelo oyo tango CENI a publié calendrier na yoana et seigneur la CENI a expliqué bisope que makoki ezala quitté mais tala lelo oyo soit gouvernement a fait autant pour permettre na organiser ba élection mais CENI après si biso explication mon côté pourtant wazaki na makokite soit disant nga expliquer biso aleka qui pas ignore na bitando ike balobaki na cour constitutionnelle bakende ko funda mais lelo oyo tango abimi po apesa calendrier na que na 26 mars akopesa biso ba gouverneur a expliquer biso te mbongo uti wapi tolingi to sepeli na yango que que gouvernement azimo kano ya kopesa misolo mais gouvernement budget tango ndeko tango ba CENI akendeki na cour constitutionnelle na soki na bosanité tozaki kaka na mobu oyo 2016 wana déjà toutaki kozwa budget et lekaki na niveau ya parlement ye lelo oyo kaka to changer budget te to changer programme te
Yeseni à l'équipe on a non gouvernement a payé si bon soit gouvernement parlement a interpellé gouvernement ba bisabiso mbongo wana uti na rubrique nini pamba te gouvernement et mon ko ba ke mbongo ezalité pour na organiser ba élection bazokanga ka ba minéré à frauder moko bazi. Mais alors il faut pas expliquer biso rubrique nini mbongo wana uti pour to sepeli que tout le monde ba gouverneur bazala élu mais il faut to ba pe démarche mobimba ba bisabiso liboso ba ki mbongo ezalaki te mais lelo mbongo e monani mbongo e uti wapi pe lisusu bandeko wana omona ke ndeko Eliezer tozana makambo ebele na mboka oyo bandeko oyo il faut ba élire pe ba gouverneur wana problème mususu pe ezali wana bandeko wana bango moko déjà bazana problème maintenant ba ko élire ba gouverneur wana ba ko élire bango pona dire nini pona période bazwa combien de temps donc nyo surtout wana za makambo oyo esengeli na biso lelo oyo tomoni que nécessité ya dialogue pende ezali esengeli ba tout solo là totala nini tokoki ko sala pona tout trouver solution moko oyo kozala définitive parce que tozoye balisusu te kaka boye mbongo ezalaki te mbongo ebibimba mo ba organiser ba élection et loko nini etindi seni a publier calendrier na lombangu tozoye baté alors tozana besoin il y a précision parlement lokola zozonga na session na ye a interpellé na seni na gouvernement ba yebisa biso et loko nini to pe mbongo outi wapi o ezo permettre bango lelo ba pesa biso calendrier oyo ezo promettre biso ba gouverneur na 26 février na 26 mars 2016. Maître Steve naza panayo parce que élection ya ba gouverneur ba joaki ba nommé ba commissaires spéciaux mais seni avant qu'il a nommé ba commissaires spéciaux abengi bat boya ko déposer ba candidature na bino ba Gilles Boulembi d'ailleurs ba confrère na biso belé ba kemba ko déposer ba candidature pour que ba comme ba député provinciaux o ba ko kati ko bimisa ba gouverneur ba sana légitimité boya ko déposer a organiser té biso organiser ki akopesa biso ata date yango ya organisation ya ba élu wana bongo ba élu wana ba ya ko bimisa ba gouverneur hein abeti alobi bon voilà na bandi ko zo asiko ba candidature boya bino ba candidat gouverneur baya ba déposer na lingi au sala lecture na yo parce que pour na nini tozali consister c'est pourquoi personnellement nga naza appuyer université populaire comme cadre d'échange il y a expérience il y a théorie na le peuple a ko vivre parce que au lundi même il ne faut pas que batuba même akaba sentiment na bango na débat politique. Il faut pas proposer, quand vous trouvez une personne qui se dit politicien, alors Tolini Kabila Kendete pour le peuple de Massimanimba, jusque-là, on va remercier Bangote. Mais papa, finalement, après, ça pose aussi problème. Par rapport à l'élection, nous avons posé une question en double qualité. En tant qu'analyste, en tant que juriste. Ba gouverneur oyo senya linya bimisela biso sur le plan juridique ba kozala ndengenini étant donné que ba ko élire bango omoni Corneille Nanga aye ko sekwisa ba député provinciaux omoni ndenge ba kondaji parce que bazana ba place ya ko siéger te loko moko te bon yebi ba élection ba gouverneur eza ko pezala conscience c'est ça la communauté. Qu'est-ce qui va se passer quelque part par rapport à l'élection? Est-ce que c'est important le peuple bazo zelayango? Ndeko Eliezer, si kanga d'abord nazala déçu, il y a ndenge ba institution na biso izako fonctionner parce que parfois epesa ka moi mawa. Ndeko Eliezer, eza comme si famille bavandi bazako zela bilei mais maman aza kolamba bilei na manzanza. Oui, biloko balamba ya manzanza. Oui. Ya liyoto. Ya liyoto pas ba mike pona ba kolo balia. On dirait dans l'institution na biso fonctionne on dirait tozo meka. On dirait to éviter que mboka na biso c'est 2 345 000 km², c'est plus ou moins 70 millions d'habitants ou plus ou moins 80 millions d'habitants. Donc bato basé belé et mboka na biso parfois ba commune na biso mosusu eza na superficie ya ba état ebelé dans monde. Mais gestion na biso eza on dirait na liseki, on dirait na lioto. Tozela ki ba institution gouvernement tango beta masolo que 2 millions ezate na caisse et kamusaka biso mingi na kanisi était là na 2015 na même année oyo
loi ya promulgation plutôt loi sur installation de nouvelle province ezala to ka moi gouvernement yo moko zui mobeko oyebi que pona ko installer ba nouvelle province on est ko senga que ma ponomie et ça la ma pona ba gouverneur na ba vice gouverneur donc il fallait mon solo mais au lobby 2 millions exacté pendant que le même premier ministre au sala ba dépassement budgétaire à ba 300% na ba crédit na yo même si a senga ba ministre va dépenser na se ya ba moyen o ya pesa ka mais yemoko azana ba dépassement 2 millions ezalaté en son temps au senga interpellation à parlement parce que parlement des autorités budgétaires de 1 yenda ebi a votaka budget ebi place mon solo batamaka parlement peut moto sala ka contrôle ya exécution et budget ayebi que le Premier ministre a kosala ba dépenses hors budget belé a kosala ba dépassement budgétaire mais parlement a interpellé question ana et lobamate tout à coup mon solo et mon ani étonnement liboso yango wana mon solo yango euti wapi ezalaki wapi et bon mama ki wapi yozo bosana que nous sommes dans un pays dominé par le christianisme hein? Multiplication des pains ça yesu mutu asalango et surtout wapi na ngomba ngana kanisaki que tozalaki état laïque mais lokolo lobi que christianisme mezo dominé nandimi que par la foi mon solo bimi na kesa lita mais yango tozongi siko na ndeko oyo na makambo ndeko Blanchard alobi ba député provinciaux yango déjà bo bebisi bango molimo de telle manière que mpiako ekoti bango bazoa koluka kopa suka ayeko sekwisa bango vraiment tango sekwisi bango wana mais élection ba gouverneur yango siko lelo kina ba vélo kopo ekobetama c'est comme si ezala qui calcule ebi bon ba député wana tokomisa bango na mpiaka comme ça tango tokobetele makambo élection gouverneur yango et comme c'est les plus offrants qui gagnent hein? Et pas ba député conscient mitukuna ezala kate problème yango wana et lioto tango toza kobeta lisolo ya ko gérer le quoi lioto eza na makambo ba élection provinciale or solution eza ndé na élection provinciale mais bato yango bazwa ba candidature na bango ba futa misolo a caution ba vanda lisolo lisusu élection provinciale beta malate donc place au toza goloba au fait biso toza kozela bilei mais biloko eza kolamba na manzanza donc moi souci à makasi yango wana ba institution na biso eza ko fonctionner comme il faut te donc souci na biso eza kaka que ndenge ndeko Blanchard alobi dialogue o biso toza koloba toza ko sengeza te dialoguons pour le bien du Congo ndenge ko mami na ba affiche te dialogue toza ko sengeza dialogue ya lisekité dialogue tango to kokota et koza ba débat ya solo pour que ba makambo bozo ba wana bosoto ça les malisusu elongwa dialogue entre ba politiciens oyo mwana mboka Adolphe Muzito alobaki ke ba politiciens bazo créer crise entre bango na bango yaya omoni ezo simbate ba créer crise pour que ba solola entre bango na bango ba se retrouver ka entre bango na bango Adolphe Muzito a proposé que tout ça la paix dialogue ya ebandi likolo ekitinase ya ko solola na peuple donc en tenant compte il y a oyo peuple azali comme on a lokola passe voilà nazo mona toujours que malembe na suka ya émission mais na linginde naeba batuana c'est parce que ba congolais pe ba yebi ko revendiquer ba droit na bangote ezala ba nani ezala banani bo déposa heureusement Martin Fayulu aboya ko déposer bo déposa ba liste na bino ya ba candidat na bino na misolo na bino senya betaka lisuli solote ayeko bimisela bino calendrier alingi ba voter ba gouverneur bino tout kimia botika lika débat ya télévision ça pose problème mais batouana sur le plan légal maître Blanchard na zonge pa na yo ba député ba si ba lekisa mandat awezaka lisoleza ya glissement ya kobo ya glissement baza hors mandat senya zolo ba kaka ba hors mandat wana ba voter ba gouverneur et puis ba gouverneur yango wana ba ko voter bango pona mandat ya combien d'années siko il y a 5 ans siko tangu ba ko voter ba Gilles Boulembi na ba concert na ba confrère na biso ba zaibele ka Gilles azozongi la kanga na zo comprendre te na ba fumutoto pa azaji candidat je crois alors na ba fumutoto bango siko ba ko voter gouverneur mususu ou bien ba ko maintenir o ya kubu voté par le kubu na ba condition to yebeli
yango moni ndeko Eliezer ndenge ndeko Steve auti koloba institution na biso ezotambolaka na mwa ndenge ya malonga te. Institution na biso ezotambolaka na mwa lolenge moko ndeye ya mwa liseki on dirait bazomeka makambo on dirait bazotatone. Pourtant eza ba institution oyo peuple 80 millions ya peuple congolais ezotiela motema. Eza ba institution oyo peuple epesa confiance pona e kamba e gérer mboka oyo ezali na superficie ya munene oyo ezali ko représente ezali pratiquement na superficie ya continent. Biso tango déjà loi wana oyo yaki loi d'installation ba nouvelle province ya 28 février 2015 yaki déjà likambo wana to tunaki mutuna pe to réfléchissaki to lobaki pambate tozalaki déjà ko préparer ba élection c'est ni à l'époque abimisaka calendrier moko oyo ezalaki ko annoncer déjà maponami o bandeko outi ko tanga wana bakende ko déposer il fallait pas déposer ba candidature na bango mais tout à coup to mona c'est gouvernement ba promulgaki loi oyo installation ba nouvelle province pe na kati ya loi na ya installation ba nouvelle province ba prévoyait que tango ba kokende na processus wana ya démembrement ya ba nouvelle province il fallait na cadre ya ba actif parce qu'il fallait commission qui évaluer l'actif na passif il y a ba ancienne province na configuration na ya kala pona ko créer ou ko déclencher processus il y a ba nouvelle province et na kati wana nde tozwa ki ba député o ba utaki na ba district o ezalaki ba circonscription il y a ba député wana kala nde bango ba komi ba député il y a ba nouvelle province e botami alors loi wana le beke il faut ba député wana o ya ba nouvelle province e botami bango nde mutu ba voter ba gouverneur or biso to lobaki mais tango déjà gouvernement et yebi que CENI a publié ki calendrier na o ezali ko bongisa déjà maponami il fallait baser la kaka élection et ça la une fois pour toutes comme ça ba province wana ezo ba gouverneur na bango na ndenge longo bani mais tango loi na e yaki pona ko lobaki non il fallait ba député wana oyo baza déjà hors mandat ba voter li sous gouverneur na bango pe baya kozonga lisusu to ya kozoba député mususu moni ke ekoposer problème pamba te ba député o ba kozonga ba député provinciaux o ba kozala élu ba kozala na légitimité ya solo ya peuple ba ko quelque part ba ko ki ko bouder facilement gouverneur wana po ba komona que gouverneur wana azana légitimité o bango bazana yango te pona nini parce que gouverneur azalaki élu par batu oyo bazalaki na légitimité lisusu te ba omaki ko bomba na se ya légalité na se ya moment moko ya exception ouais. Omoni donc déjà place wana na époque biso tozali ko réfléchir mais lelo oyo tomoni et rattraper biso ezongi lisusu puisque ezongi biso tozoloba ba solution ezali na makanisi na kotala na face à face bana mboka totie ba sentiment ya ba appartenance politique na biso epai na ba émotion na biso tozui sens ya république tozui sens ya ba homme d'état to réfléchir tout à l'heure comment tokoki ko décompter ba situation oyo comment tokoki ko proposer recette moko ya malonga pour na peuple congolais asala na valeur pamba te bandeko ya libanda tant batala ka makambo le kana mboka na biso e moko ba sekaka biso batala on dirait ba gag ba comédie totale ka ya bandeko na biso ba ivoirien bandeko msusu tant batala ka politique na biso ba sekaka pamba te ba mona ka biso lokola toza ko tâtonner pe suka nango et pe ça biso toujours résultat moko oyo ndenge uti koloba acteur politique ba mi créer les COP parce que déjà genèse bobanda ki mabe tant bokomi na suka bolobi bon et simbité alors to créer transition to créer COP donc to lingi soki dialogue il faut to kende dialogue il y a solo et ko permettre que to résoudre ba problème wana nyonso une fois pour toutes pe to zoa mikano oyo ekosala que tozongaka lisusu na ba piège wana te pamba te peuple azo souffrir et peuple azana ka acteur politique basala ka comédie basala ka ba théâtre na bango na ba itando ike loko lesi ya ebele na mboka na biso bazande na posa ba mona ba acteur ba ela ka bango ba solution ya solo ba acteur ba ya na ba solution oyo eza ko proposer bango ba vie moko ya malonga ba solution oyo ezo pesa bango bisika ya ko se faire soigner ya malamu. Donc voilà un peu voilà, la lecture merci, na rapport ya makambo ya ba gouverneur. Question ya retour ya ba et ya coupe et retour ya ba joueur na biso parce que oyo ya ba makambo aseni oyo ezopesa ka mutema pasi parce que tozo mituna nani akovoter nani et tout le monde sait que bayaya wana basi bakata balien na bango na ba électeur lelo soki bazongi bakovoter bango te boya ko sekwisa bango ka boye mbongo ya bandeko musu bozwa ke ba candidat gouverneur lelo bozongeli bango ça complique wana soki olobi bon na habite soki zaka mission ngo ba pesa ki na habite